Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeka Naïb Sarabino que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc avant la bande d'émission, nazo remercier Bino vraiment na fidélité. Oyo bozanango na 5 minutes Ndeka na lobarake. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que ce qui binoté mais 5 minutes ezalité. Donc 5 minutes il y a les lots. Basije ezali ebele ndeka boyebika na 5 minutes ndenge na koma ko sala basije ebele ya lelo avant na banda sije na ngai liboso na ko zongela sije oyo na salaki na émission précédente boyebike na félicitaki présidente ya Assemblée nationale parce que mbala liboso na mboka na biso ezali fête moko rare même en Afrique tozwa mwana mwasi mama azala présidente ya Assemblée nationale. Na pesa qui est félicitations en tant que maman, félicitations en tant que maman. Mais natalaki makamusu soute na lingaki te na mélanger makambu oyo na lobaki ya présentation na yendengi na félicitaki ye après na banda koloba makamusu so yango wana na première étape oyo ezalaki ya félicitations na félicitaki mama wana en tant que maman. Mais siko na lingi na développer bino parce que mama wana azali mwasi moko azali exemplaire te azali fakwa ya mwasi je préfère kutuke azala na ye mobali oyo azali fakwa mais que mama wana na yebisi bino déjà que bozomona elongi na ye morphologie na ye bozali komona ke ezali penza ya ba rwandaise botala elongi oyo ezali ya ba congolaise te elongi oyo ezali penza ya ba rwandaise. Boyebi que moi sur nazo apprendre bino azali likangu ya kanambe donc moi sur azali exemplaire te mais de toute façon ata azani présidente de l'Assemblée nationale azosala na ye loko moko kuna te parce que décision nyoso tout ezo wita et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Moi si oyo bozali komona o lelo ba ponier présidente de l'Assemblée nationale azali moi si oyo abanda osala na banque azali ko yiba mbongo azali ko bimisa mbongo na ndenge moko ya mafia pour apé sarango libanda babalu sarango. Donc moi si oyo aza exemplaire te mais nazali ko yebisa bino bobanga te parce que l'exemple vient d'en haut. Au monique exemple et witaka likolo parce que na likolo président neti ya kozala juste akozala muyibite azopesa exemple bango nyoso tout na se moyeba yibe kozala te bomonaki na l'air kanambe neti yemo azaki fakwa yango na suka donc na se plan de Katumbi a melaye mbongo. Donc imaginez que Katumbi penza moni que Medjo o penza za grand fakwa ngape fona melaye mbongo ba minéré yango na mona ba bebanaki donc ezali na sepela mais ezali eloko moko ya ko encourager te parce que ezali mbongo ya peuple congolais. Donc mbomoni mwana mwasi oyo azali exemplaire te na ndimi kutu mobali mais ye niveau azala ki fakwa eleki kutu ya mibali. Donc tozala ye mayele parce que akosala ka eloko moko te azali ka étiquette comme présidente ya Assemblée nationale mais ba décision nyoso tout ekoleka soki président Félix Antoine Tshisekedi azana boule na ye déjà ya mboka tango akopesa boule na ye tango ekoya na Assemblée nationale bango bakozalaka pona ko exécuter bakosala eloko moko te parce que bakozala na kati ya coalition. Donc yango na linga na beta c'était pour batu mususu babengaki nga batu mususu bamoni o César Ngadi club wa ndenge nino koki ko sepela na mwana mwasi oyo nga na sepela ki en tant que maman parce que ba maman na Afrique ezalaka pasi pour ba maman bazwa ba poste minene yango na lobaki en tant que maman mais na makambu na ya musala azali maman moko aza exemplaire te parce que azali fakwa ko sakana te iba mbongo na ba banque abano bimsa mbongo na ba banque makangwa kanambe donc yazo kansa ndinga bando sa na kanambe yango akosala nango awa jamais ko sala mandengo wana parce que na ebisi bino ke exemple ko wita likolo et puis akoza étiquette ba kozwa ba décision moko te ba décision wana ko sala na coalition bazali nango basangani donc décision zo wita et pas il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Donc boza na bino calme na yebi mama oyo donc azali dernier de fois quoi. Donc baponier présidente Assemblée nationale et pesa kinga esengo tant que maman mais makambo musala na ye tokozane mayele et puis akosala ke loko mokote na répéter azama kangwa kanambe
fakwa na niveau à banque apesa ba crédit pas bandeko na ye apesa ba crédit pas batu bazongisa ba mbongo te yemo azozo ba mbongo azobimisa di banda po basala kana n'importe quoi mais aye ba ke place wana batiye mbala oyo akosala makambo te parce que état de droit est commis na mboka wana. Bon siko to continue sujet na biso musu boyebi actualité ezali bomonaki retour ya Martin Fayulu na mboka. Donc awitaki tourner na ye na libanda donc ndenga lingaki asala mais botala elengi nini komi na mboka na biso ata bato bazondima te mais bazondima na sa motema botala télévision RTNC oyo to bando ko lingate na lera mende ya Tchakulu Bonda sisiko penza RTNC komi na esengo batu nyoso tu bazali ko landa parce que communauté TV to mona na ba poto awa balakisaka makambu nyoso tu botala ndengi bati na ebandeli ya JT ya 20h ba lobeli makambu ya opposant makambu to bando mona te ata na lera Mobutu ata na lera ya Kanambe ba bandeki jamais koloba makambu opposition mais siko président na biso démocratie koti état de droit alingi batu nyoso tout balakisa bango botala bino moko na RTNC télévision nationale auto yinaki ndenge bati retour ya Fayulu balobi on est bandeli kutu na JT wana balobela kutu makamba président de la République parce que asaleki pe eloko te mikolo wana moye balobela te mais tant que les alaki Kanambe asala likambu te atana lera Mobutu bako créer ka événement pour JT et banda bino moko botala na ba image retour ya Martin Fayulu et puis na ndeka kene ko sala meeting na ye na place Sainte-Thérèse Nanjili. National est candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier pour le compte de la coalition Lamouka. Martin Fayulu Madidi a regagné Kinshasa dimanche dernier en provenance de Bruxelles en Belgique au terme d'un long séjour héros-américain. Plusieurs centaines de sympathisants avec les drapeaux du mouvement politique Nouvel Élan à la main ont effectué le déplacement de l'aéroport international de Njili pour accueillir leur leader. Martin Fayulu, qui est accompagné de l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, a été pris en charge à sa sortie de l'aéroport par un important dispositif sécuritaire de la police nationale congolaise. Comme il en a pris l'habitude ces derniers temps, Martin Fayulu, à la place Sainte-Thérèse, a commencé son meeting en exhibant les pas de danse devant la foule venue l'écouter. Il a saisi cette opportunité pour faire la restitution de sa tournée héros-américaine qui s'est clôturée par les conclaves des 6 leaders de la Mouka organisés dernièrement à Bruxelles où cette coalition électorale s'est transformée en plateforme politique. Donc binomoro bolandi batu oyo bazo ndimate démocratie ko za la net ya potote mais tozo kende malembe parce que tozo mona biso moko changement parce que heure ya Kanambe heure Mobutu opposition et bandaki ko lekata na télévision te bino moko bomoni mutu nyoso tout ce qui a saili kamunaye aux opposants aux muta pouvoir bazali ko lakisa yango comme si rien n'était pour bomona que quand même to komi penza na démocratie siko nazali ko lakisa bino bota la secrétaire général adjoint ya UDPS oyo a lobby pour na Martin Fayulu parce que tozali na démocratie ma bende ko finga donc mutu tout azali na droit ya ko loba makambo oyo azali na ngona besoin donc na tieli bino bolanda secrétaire général adjoint ya IDPS oyo a lobby par rapport ya Fayulu comportement na ye abeti pe histoire ndenge abandaki na UDPS parce que Fayulu basala ye na kati ya UDPS a wita côté mususu te azali produit ya UDPS bino moko bolanda secrétaire général adjoint oyo alobi concernant Martin Fayulu. Quand je regarde le comportement de M. Fayulu, il n'est pas différent d'un gamin à qui on a mis un billet de $100 dans sa poche, qui peut rêver qu'avec ces $100, il peut s'acheter des avions, il peut s'acheter des bateaux, il peut s'acheter les cieux et la terre. C'est comme ça qu'il se comporte. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction dans son langage. D'un côté, il laisse croire à l'opinion que c'est le président sortant, Joseph Kabila, qui dirige le pays. L'actuel chef de l'État ne représente absolument rien. Mais quelque part, toujours dans sa logique, moi je prends toujours sa logique, il dit, je demande à l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, de démissionner. Mais comment expliquer quelqu'un qui n'a aucun pouvoir peut démissionner? Moi je peux dire aux gens qui vont prendre leur temps de me suivre à travers la chaîne nationale, M. Fayulu a étalé
sa médiocrité à la place publique, il cherche à se faire passer pour un leader. Mais nous n'aurons pas un temps, nous n'allons même pas perdre un seul instant que non, il a débordé, nous allons mettre la main sur lui. Non, c'est nous qui avons fabriqué Fayoulou. Il est conscient. Vous pouvez tromper tout le monde, mais pas votre propre conscience. Même les gens qui courent derrière lui, qui passent leur temps à nous insulter, à raconter beaucoup de choses, mais il est conscient. C'est lui qui l'a amené à l'IDPS, c'est Albert Moleka. Donc Bino Moro Bolandi, donc il n'y a pas de commentaires à faire, donc à considérer Fayoulou, on dirait moi na moga mukie. Donc sikoyo na lingi na yebisabino po na lagisabino que peuple congolais tous en a patience. Peuple congolais makambo salama pendant 18 ans il y a médiocrité, il y a président Kanambe wazalaki wana Congolais lingi a commis pressé Congolais lingi nyo surtout et si la kaka au bout il y a 6 mois. Or c'est pas le cas, il faut tout la patient. Donc il y a wana bomoni que président de la République a réussi à salir tout coalition non cohabitation parce que batou il y a FCC bazalaki majoritaire ba quoi que le bapé que non bango ba sala cohabitation mais ba kokite bandimi coalition et la gisi que bango mibale ba parti wana ba sangana ba comme eloko moko mutu ko diriger bango ezali Félix Antoine Tshisekedi wana eza stratégie il y a Félix Antoine Tshisekedi pour à gérer bango bien au bout il y a un aboye barke à déboulonner bango par dissolution de l'Assemblée nationale. Donc pendant un an, à Romema bango il y a coalition, donc à diriger bango, bomoni ndenge ba travaux salami il y a 100 jours. Donc ndenge ka bazo mitindo na coalition après wana déboulonnage automatique ba ko zwango na dissolution masolo tout et bandeli à zéro. Bino moko bomoni na lingi pena la sabino incohérence ya Martin Fayoulou, nazo pe sabino ka 3 exemples types. Martin Fayoulou a lobaki a reconnaissance jamais que président Félix Tshisekedi azali président élu. Mais il y a mon lobby qui a reconnaître que azali président élu, mais il y a mon reproché président Félix Tshisekedi qui a abimisi ba prisonnier nyo sotuté. Oh, mais ils ont reconnaître qu'il a présenté. Pourquoi ils ont reproché que abimisi ba président nyo abimisi ba prisonnier nyo sotuté. A lobby que mususu keo aboya qui met tendu après Mikole Landi. Après Mikole Landi a sengi dialogue. Yo au lobby qui mutango lingi main tendue yo moko sous après au sengi dialogue. Et puis ata boyo kake machine à voter. Alors qui ke OK na machine à voter mais na suka nango akei na machine à voter. Bozo mona ke aza incohérent. Et puis siko azo réclamer victoire na machine kako ya bandolo bakezani machine à tricher. Bozo mona ko incohérence na ye ezalaka tout le temps neti bomoni président Félix Tshisekedi alobaki avec machine ou pas token na élection a KIP na élection avec machine type na suka a gagné l'élection bomoni ke mobali azalaka ndengo na soka lobi likambu a memaka makambu tina suka et puis siko batu oyo bazali ko douter na démocratie na mboka na biso démocratie zato nini bomoni ke ba ner ba kasho wana ezali susu te mutu to ko okende na kin soko balingo kanga yo okoleka na tribunal au sambi OK na prison makala bakati ndenge bakataka jugement ezateke ba zuyo au limwe bazoko mona osu te ezali na tinate parce que ba ner wana ezali susu te na zelo ko lakisa bino na Cameroun bato bazomona neti o mboka na biso liberté ezate na Cameroun boyebi musicien moko na kanisi bato musu pe bayebi ebele longe azali Camerounais azali musicien moko munene ya mboka na biso botala papa mobima neti longe bakangie mitif na président na bango ya Cameroun. Donc botala longe nazali ko lakisa bino bokomona longe afukami azali ko lela neti mwana muke parce que président na bango bia akangie mitif longe botala papa mobima neti longe azana bana na bakoko azali ko lela neti mwana muke afukami azali ko senga pardon parce que soko sengi pardon te ozali mutu moko ozali mokangami pe okukufa botala na ba image. Bonjour mes frères camerounais et mes sœurs. On dit que une main n'attache pas un paquet. Je suis le prince d'une Cam, Djené Diento, qui représente tout l'Oncam, dont Longue est mon jeune frère. Je suis venu vous demander pardon. Pardon au chef d'État. Pardon à Ethofis. Pardon à tout le monde et les artistes que votre frère, votre petit frère Longue a offensé. Au nom
de tout l'ONCAM, je suis le prince, je vous demande pardon 1000 fois. Parce que Longuet, vous savez que partout je suis avec lui. Une fois j'ai essayé, mais nous ne savons pas. Vous savez qu'il y a d'autres gens qui maintenant utilisent les enfants des autres pour faire des choses dans la journée qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte. Mais nous, dans l'ONCAM, on a décidé, parce que nous, on a dit que dans ce Cameroun, il n'y a aucun tribu qui a la puissance plus que nous. On est parti dans l'ONCAM, on a dit que si c'est quelqu'un qui a mis la main pour que notre fils soit comme ça, il est délivré au nom de Jésus. C'est pour ça que je suis le porte-parole pour demander au couple présidentiel, Papa Paul Biya, Maman Chantal Biya, c'est votre fils. Quand il était dans ses peines, c'est vous qui avez mis l'argent, votre argent. Vous avez sorti votre argent pour l'envoyer, pour l'enlever dans ses peines. Lui-même, il a dit à plusieurs reprises, mais nous ne savons pas. Comme tout l'ONCAM a décidé, ils m'ont donné la parole de demander pardon de toutes ces fautes des gens qui l'ont offensé. C'est pour ça que Papa Paul Biya et Maman Chantal Biya, je viens vous demander pardon pour notre fils Longuet, votre fils que vous aimez bien. Plus jamais, jusqu'à le monde se sépare. Et Maman Chantal Biya, vous êtes une maman des enfants. Quand vous portez votre bébé, il chie sur votre cuisse. Vous n'allez pas couper votre cuisse. Vous allez laver votre cuisse et idolâtrer votre enfant. Voici votre fils qui est quitté, venu me suivre à Makepe avec son grand frère David Mambo. Parce que depuis que je suis rentré du village, pour que tout ça finisse, si c'est la main de quelqu'un, nous aussi on éteigne cette main de quelqu'un. Je suis venu vous supplier le couple présidentiel et toutes les autorités du Cameroun et tous les Camerounais que votre fils vous demande pardon. D'abord, Longuet, viens ici. Viens. Voici Longuet, votre fils, qui pleure devant vous. Que ça ne se fera plus. Mais pour le punir devant vous, Longuet, mets-toi à genoux ici. Assois-toi ici. Ça ne se fera plus jamais. Plus jamais. Demande à Papa pour Biya pardon. Et à maman, tu dis, c'est ta famille. C'est eux qui t'ont tout donné. Je demande pardon. Pardon au couple présidentiel. Pardon à Papa pour Biya. Pardon à Maman Chantal Biya. Pardon à toutes les autorités. Pardon à tout le gouvernement. Pardon à tous les Camerounais. Pardon. Pardon au grand frère Djené Djento. Je ne vous ai pas toujours écouté. Je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi. Donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi, donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné, mon frère. Pardon, je ne ferai plus de David. Mon frère, lève-toi. David Nabo, pardon. Lève-toi. Pardon, Djene, pardon. Pardon, pardon. Ça va, lève-toi. Lève-toi. Tout ce que je te promets. Donc bino moko botali pona mboka na biso congolais andimaka mboka na été enviyaka bamboka mosusu or ke mboka na biso bato bazwa enviyon bino moko bomoni yango na bino moko bomoni ke image longue donc tata mobimba mokolo star monene ya mboka Cameroun bomoni ndenge azolela parce que kuna dictature ezali soki asakani bakokanga ye mpe akolimwa. Donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi. Donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir, Lève-toi, le pardon. Cameroun t'a pardonné, mon frère. Pardon, je ne ferai plus de David. Mon frère, lève-toi. David Nabo, pardon. Lève-toi. Pardon, Djene, pardon. Pardon. Ça va, lève-toi. Tout ce que je te promets. Donc sikoyo nazali kolobela bino likambo moko po bomonaka congolais azali compliqué. Congolais awa tango président Félix Tshisekedi azui pouvoir bazali ko critiquer ye. Oh non, président Félix yozo tambola katiko papa na yo ndenge nini oza ko zoyete azonga okunda ye. On dirait peuple congolais, on dirait biso congolais to leki Félix na souci à papa na ye. Donc muto leki Félix na souci à papa na ye azate. Mais si tu as critiqué, Congolais ont critiqué Félix, ils ont belé, papa no kuna, ti okozo mukone, lelo sikonde tozolo baboye, mozole batongi yango presque comme nasuka, basali nzela, et tigal mukie, donc corps ya papa ezonga la kisasa, Congolais monisuma be. Congolais comme oh non Félix Tshisekedi boni, mozole wana, donc tozole que on a tinate, et ils ont coûté trop cher. Ah,
mais Congolais loba qui est belé papa Tshisekedi siko bino bolingi bakunda ndengeni boyebi ke papa Tshisekedi soko akufa pona na susa mboka akufa tina mboka azali ba maladi mais toza kotika yete bazo memena ba réunion banini donc makambo nyoso tout papa Etienne Tshisekedi asala pona mboka na biso depuis Mobutu ba paso ayoka. Moi je trouve que azo mérité mausolée wana na ba dépense wana ba sala parce que azali mutu moko osakana te mais siko Congolais azo mona mabe basalate oh Félix ozo occupé makamba papa on dirait biso ndetoleki Félix na souci à papa naye siko basali mausolée oh mausolée za cher Congolais azali na tina mausolée te ndenge ni bazo sala ndenge na ndenge ni batongi yango siko na musika kuna na sele bato ba okende ni po bomona ka ke Congolais ayebi makambo alingi te Congolais azalaka jamais content na makambo nyoso tout donc bino bozo mona bino moko na ba image mausolée na laxi bino ba image bozo mona ndenge ekozala na kanisi penza vraiment mutu nyoso tout aza d'accord que papa Etienne Tshisekedi azo mérité mausolée wana siko nazali ko laksa bino botala penza ke souci ezali na mboka wana présent na biso azali na souci na mboka wana botala parce que bozo komona mikolo nyoso tout ezalaka soka likambo musicien kufi bakundiye musicien kufi l'état kundiye mais siko eloko biso tobosa na neti ba enseignant ba instituteur ya ba école primaire ya ba CO wana baza batu mo soko moniye bango to apesa kama yele penza na bana na biso me soki bo moni batu wana ba santé bazalaka nango na ba vie ba menaka bokoyoka na mawa yango na bo moni ke souci ya présent na biso ezali penza mutu tout à vivre bien donc ba enseignant syndicaliste ya ba enseignant ba yambaki bango na ministre et enseignement supérieur et secondaire pour ba lobela makambo na bango social ba tala surtout makambo ba salaire na bango ba tala ndenge nini bako sala pona bango bakoma penza malamu donc wana nyusu ezali kaka souci pona mboka na biso ekoma malamu. Le gouvernement de la République est disposé à résoudre les problèmes des enseignants. Deux membres du gouvernement, à savoir le ministre d'État, ministre du Budget Pierre Kangou Diambaye et son collègue de la fonction publique Michel Bongongo, étaient à l'écoute de la délégation syndicale de l'EPSP ce dimanche 28 avril 2019 au cabinet du ministre du Budget. Au nombre de revendications présentées par la délégation syndicale de l'EPSP figurent entre autres le barème salarial, le problème des enseignants non payés, la titularisation et la promotion en grade, la vérification et le contrôle des administratifs, la nomination des cadres provinciaux, les primes spéciales des inspecteurs et conseillers d'orientation, ainsi que le processus de mise en la retraite des enseignants. À l'issue de cette rencontre, les deux ministres ont demandé à la délégation syndicale de soumettre au gouvernement un protocole d'accord signé qui lui permettra de trouver des solutions à ces revendications. Ce document est d'une très grande importance pour les conditions socio-professionnelles des enseignants. Et nous osons croire qu'après signature de ce protocole d'accord, l'enseignant va se retrouver et la profession enseignante sera revalorisée. Message bien reçu par les délégués syndicaux qui ont lancé un appel à tous les enseignants à participer à la célébration de la journée de l'enseignement le 30 avril 2019 au Shark Club. Donc bino moko bolandi ba syndicaliste ya ba enseignant ba pesaka bana mayele mais omona ndenge bakufaka ezalaka pasi donc lisolo wana to solo la yango mingi na héros mengi na kati ya Paris donc azali pe na souci yango siko azali satisfait parce que bo moni penza ke ba enseignant kufi omona l'état zo kundeme ba enseignant ba instituteur tala ndenge bakufaka mutu moko aidaka ete na yebisi bino ke tosola ki yango na héros mengi na Paris lelo azali satisfait na makambo wana eloko lisusu tozali ko déplorer awa na diaspora tomonaki na pesaki conseil na 5 minutes elekaki ba profitaka te na mbongo ya moyi ba profitaka te na mbongo ya matanga tomoni matanga ya Papa Lutumba azo mérité basa ele parce que azali artiste na biso munene azali icône ya musique congolaise mais organisation tozo ko déplorer awa na diaspora ozali organisation mo zo salma bien te omoni na betaki sete parce que balingaki kozwa batu ba witi ki sasa donc corps tozo zwango a tocha na aéroport na avion ekende mais bangi ko sombela batu ba witi ki sasa ezakutu teke famille à premier degré teneti moi sine obe na bana ba ya taba memako bazozwa ba camarade na ba musicien ba sombeli bango ba billet ba matin avion ba ye awa ba zui corps bazong on dit ah soki ba ye ba ko memako ngo na Mukongo ou bien ba mona o ke corps awa so église sili messe sili et koti to mona yango te pourquoi bokoya susu awa donc wana nyuso mona ka ke mbongo bazo bebisa parce que ba salaki ba budget prévisionnel bango ba comité 1 million de dollars pour rapatrier corps
ya nini mais eloko bazobosana ke président o akomi azali étranger te président akomi azali congolais azape mwana poto ayebi ndenge masolo wana ekendaka donc tango basengi 1 million wana bamoni ke leke belé ba kopesa bango 600 000 mais toyoki na bafuiti na biso 600 000 wana ba dégrainer ngo tina suka famille eyokozwaka 200 000 po bomonaka ke Congolais bangaka likambo te ko se retrouver hier akufi lelo ba koko na ye banane na ba kokolonel bango vivre bien mais pays ezali bien te yango nozomona ke ba musicien so akufi azokufa ndenge wana eloko ezate j'espère que makamunyo surtout wana ekobonga na président na biso oyo ayesikoyo liwa yo moyibi kumeli biso lisusu papa Simaro bibliothèque ya musique africaine bibliothèque ya musique ya Congo. Adieu papa Simaro. Ramadan Poki Pécho Moubenga Tole la poète. Masoué Konana no saba ebeti. Oh papa Simaro Atiki bisa. Ça fait 1000 nuits que je pense à toi, que je verse des tas de larmes qui ne pourra rien changer. J'ai donné Yangouma, Iwasom. Mokalo na kokufa kaki kubite. Mami lela, alo bela bino maloba na ngaya suka. Wo ma belle famille Théo, décopété. Il était notre monument historique. Papa Lutumba est parti. Aujourd'hui on a trop pleuré, c'est normal, il y a des raisons. Au revoir, papa. Wekana mokili, tozali ne babaya. Abele, koyamba kabiso. On attend des sirènes crier. Notre papa est parti. À qui je prendrai la partie? Le jour de mon jugement. On a beau dire tout ce qu'on veut. Papa Lutumba, notre monument historique. Laissons-le partir. Laisse en paix. Michel Bongo, je t'étais ma sassou. Ma belle, yo. Ma belle, yo. Ma belle, yo. Ma belle, yo. Miguel Coca-Cola. Si madame Sia esa mbote, papa Wemba. Esa mbote, Marimu Samu. Pesa mbote na lombo makiadie pesa mbote na le moloto pesa mbote na bae banana pesa PR Record la belle pesa Rachidé c'est à Moïse si marama sia pesa mbote na tabulei Eminea na blaza combo Amando la richesse Besa mbote na bangala Abeti masikini Le grand ninja Madilu système Oyamba les poètes Simaro Massia. Les artistes ne meurent jamais. Donc binomoko bolandi ezalaki penza pasi na mawasiko po tozomona président de la République azana makambu nanu ebele ya kosala ya kosilisa mais tomoni ba diaspora ndengi diaspora ikiti na kisasa kuna bazali koluka ba poste mais or que botika nanu président asala musala po batunsu ba kansa il suffit ka oyebi président de la République et commis CV na yo et comme expérience professionnelle na yo or ezali ndenge wana te donc diaspora bolukaka te ke bokene pona ba poste na ko pesa bino exemple de masananga emekusa des affaires mikui ya kenda ko luka poste te ya sa kenda banda kala azwa bektar
ya mabele parce que mboka na biso eza riche au bois ki kaka mbuma boye boti des affaires botalaka des affaires mikui o boyebi akenda penza azwa hectare akoma kosala bilanga exemple à suivre yango na bino bokende kaka ba poste bakopesa bino ba poste ni Bozo Mbouye, président de la République, n'a pas si bien exemple des affaires au tout bayebi, ba Congolais tout bayebi, n'a pas si 100 Congolais, 99 baroye des affaires. Azonga Namboka, Luka Postete, a créé ma solo na ye azwa belé, azako sala betar na betar ya bilanga zali ko lié sa population à Kisasa, donc ezali exemple moko à suivre. Donc to komi presque à la fin émission na biso ndeka boyebi ka 5 minutes avec César Ngadi Nasuka. Nakoma ko pesa ba remerciement pe bambote na base danga ezali éparpillé na monde entier donc nako pesa ebandeli na Cédric Kanza o azali na kata Suisse ye penza donc vraiment 5 minutes soki atali yangote azalaka bien te et puis na kata Séoul nazali ko pesa mbote na Joseph Mukulu na kati ya États-Unis d'Amérique na Trésor Kalonji kuna na kati ya États-Unis d'Amérique avant ça pesa masolo bazali ka kozela ke ngai na yakuna na kati ya Bruxelles nazali ko pesa mbote na petit na ngai tous les dimanches apesa kanga donc bon dimanche na éviter soki ke na automatiquement na kombo na ye donc na kombo pesa monsieur bon dimanche kombo na ye Dekos Mukoko na pesi mbote na professeur Patrick Pinga Kasenda, vraiment, il y a 5 minutes, vraiment, à Ratakangote, na famille Mobimba. Et puis, na Seine-et-Marne, les départements, on a vendu na 7-7, na Pesimbote Mingi, na Alain Toumba, donc il y a vendu na l'USA, Bengainga Tosole, Makambo, Belé Kaka, Makambo Yamboka. Mozart Basakisa, en Espagne. Et puis, na Zungi na Kata France, na Lyon, pour na Ropesa, Freddy Katalai, il y a vendu na Lyon, il y a Vanessa Makambo, na Kati à Lyon. Nakusukisa na Patrick Mitombo, donc il y a 5 minutes, ce qui a ratango, à quoi là vraiment pongité. Donc, merci mingi na bato, tout balandangana, oyo na tangi kombote, ba komiko se manifester, na ba base nye surtout, otozali nango éparpillé. Bo ba la qui s'appelle qui balanda 5 minutes. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a sabino que Kanambe toko manquete à Rosama solo na mbunchu pena dikosi abu pia. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Onumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager nango keno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Même mabiso nengo zo mabiso wana 4K. Machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.